Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Lelo tozali na esengo mingi mpona korevele bino likambo moko oyo ezali vraiment ya monene, oyo likambo oyo bato ebele lelo oyo bazali kokufela, oyo bazali kobeta moto de gauche à droite, oyo bato mosusu bakomi koloba ete barwandais bakoteli biso na mboka tozali koyeba nini tosala te, barwandais basali boye, barwandais bazongisi boye. Me bandeko babolingo kaka ndenge balobaka ete nzambe azali nzambe mpe akobanda kokonfondre banguna nyonso tu ya bakonzi oyo bazali kuna na Congo. Bandeko babolingo mingi bazalaki kokanisa ete tango le Terminator Ngwanda ayelaki bato information alobi ete barwandais bakoteli biso na mboka baenvahir mboka na biso, ye alobaki ete oyo ezali penza carte na ngai na beti po ete nakosi bango to nabubi bango. Me ayebaki ete ke tango ye azali kosala banimero na ye na kati na molili, ezali pe na bato bazali kokota ba recherche mpona kotala likambo oyo moto ya alobi ezali ya solo to ya solo te. Me bandeko babolingo lelo toye kotia le Terminator Ngwanda contre mur. Lelo tokolakisa bino bolumbu na ye polele mpe tokolakisa ete tango ozali moto olingaka koloba mingi mpo ete bato bayoka yo, yebaka ete monoko na yo un jour ekobeta libaku mpe okobimisa basekele mosusu oyo okanaki teke obimisa bato bayeba yango mpe bozoba na yo emona na liboso ya bato. Bandeko babolingo likambo oyo Ngwanda le Terminator azali kobeta ntango ya koloba ete barwandais bakoteli biso na mboka, barwandais boye, barwandais basali boye. Bandeko kaka Ngwanda oyo ye moko lelo aye kobimisa sekele na monoko na ye, nayebi ete bakongole mingi tango mosusu balandaki bilili wana me batiraki attention te. Ndenge kaka tolobaki ete biso radio Zoomel 1000 tokobanda kopesa bino baelema mpe basango oyo ezali kokende droit au but mpe boraisonne na yango bomoni ete ya solo penza wana ezali réponse ya solo oyo radio Zoomel 1000 epesi bino. Bandeko Ngwanda le Terminator asalaki interview moko bato basi batala yango, me suite nango bato baluka kaka radio Zoomel 1000 na ba recherche na yango nde tokutanaki na suite na yango tokendeki to décortikaki lisusu ba image wana tozwi ba élément oyo lelo ba congolais ebele bakomona clair na explication oyo tokopesa bino. Bandeko babolingo Ngwanda atombolaki mongongo alobi ete barwandais bakoteli biso na mboka, barwandais baenvahir mboka na biso bakongolais. Makambo oyo nyonso Ngwanda azalaki koyebisa bino azalaki nde kopakola bino poto na elongi mpe kopakola bino mafuta boyebaki te. Soki lelo
bakongole oyo to bato oyo bazali kobenga ba rwandais oyo lelo batondeli biso na mboka ndenge bango bazali koloba. Donc ezali kaka bato oyo bango moko ye na Mobutu mpe na bato na ye oyo barekonetraka bango comme ete ba vrai bana ya mboka oyo bapesaka bango ba nationalité. Na banzi ete tokomi na point oyo bato bazali komituna me makambo nini mama Rosalie azali koloba. Malembe tokokoma na oyo bino bozali kolinga kozela mpona koyeba. Bandeko, Ngbanda afungoli monoko na ye alobi malamu. Tout d'abord, Bisengimana azalaki na pembeni ya Mobutu, azalaki kosala na kati ya cabinet ya Mobutu. Ekomaki na moma moko boye ba peuple congolais tosengi na bino bolanda bofungola matoi pe bokomona esika nini ba opposant congolais oyo to ba politicien congolais oyo bazali libanda ya mboka bazali kolinga ko dribbler biso na makambo bango mongo basi basala ya mabekala balingi kopakola nde potopoto ya bozoba na ba peuple pe na bato mosusu. Bandeko, Ngbanda afungoli monoko alobi ete tango Bisengimana azalaki pembeni ya Mobutu, Bisengimana tango azali kosala azalaki na kati na baje moko azalaki kosala ekomaki na moma moko Bisengimana aye koyebisa na Mobutu ba Rwandais nyonso tu oyo bazali na Congo oyo babengaki ba Banyamulenge oyo bazalaki kote ya este. Bisengimana ayaki kopropose na Mobutu te il faut bapesa bato wana nyonso ba nationalité. Pe kaka Ngbanda aye koloba nini ke na tango wana bato mosusu bazalaki kolite mpona likambo ya Bisengimana po ete Bisengimana azalaki Rwandais. Bandeko, bolanda bien balobi ete Bisengimana azalaki Rwandais. Et le même Rwandais wana aza kotia Mobutu pression po ba reconnaître ba Rwandais nyonso tu oyo Banyamulenge oyo bazalaki kote ya este po bapesa bango ba nationalité. Bandeko babolingo, donc koloba ete likambo oyo ya ba Rwandais ezali likambo moko oyo ete Ngbanda na Mobutu babandaka kotraite yango banda kala. Bandeko, Kongo mboka monene, Kongo mboka ya bato ya mayele. Na tango wana bato oyo bakongole oyo basisaka classe na ndenge ya malamu na ndenge ya malonga bato ya mayele bazalaka te po ete poste wana Bisengimana azalaka kookipe bapesa yango na bakongole. Bandeko, mpona koyebisa bino mboka na biso wana ezalaki na tango ya Mobutu. Donc Bisengimana nde moto abandaki deja kodirige mboka na biso Congo, me bato bazalaki komona kaka ke Mobutu po ete kombo ya Mobutu ezalaki lokola mokonzi, azalaki lokola mokonzi, bato bazalaki komona ye, me Bisengimana nde moto azalaki kodirige mboka na biso na tango wana. Alors, boyebisa biso lelo Ngbanda azali kotombola mongongo azali koloba ete ba Rwandais bazali kosala n'importe quoi na mboka na biso. Mais makambo oyo tango Bisengimana azalaki kosala na mboka na biso oyo tozali kokanisa ete Mobutu nde azali kodirige mboka, nzoka nde ba Bisengimana moto bazali kotambusa mboka na biso. Bandeko, bomoni ndenge bato bazali kosakana na biso. Donc koloba ete bango moko na tango ya Mobutu barekonetraka ba Rwandais ebele, bapesaka ba Rwandais ebele ba nationalité po ete bavanda kote ya este. Lelo Ngwanda oyo azali kolinga koya kosakana na bato mpona koloba ete ba Rwandais baenvahir mboka. Ebongo bino tango borekonetraki bato wana bopesi bango ba nationalité. Bandeko, boyebaki teke bozali kopesa bato ba nationalité wenze un jour ekobenda mobulu na mboka na biso. Bandeko, ba misusu bakoloba ete me makambo nini mama Rosalie azali koloba na tiki nanu boyoka bino moko
ndenge le terminator ngwanda afungolaki monoko na ye mpona koloba ye azali kokanisa ete azali koloba makambo po ete ayebisa na bapeple congolais verité nzoka nde azali koyeba te ete nzambe nde azali kofungola ye monoko mpona kolakisa ndenge nini bango moko babomaka mboka depuis kala. Bolanda na bilili ebongo nsima tozongela émission na biso. Tango nani bisengimana na kati ya bureau ya Mobutu a initié ba loi oyo pote ba pesa bango nyonso nationalité congolaise. Alors même là voilà une autre question. Soki selon nani ye Ruberwa bango ba banyamulenge ba fandaki wana depuis nini 17e siècle. Pona nini ndeko na ye Rwandais Banyamulenge bisengimana aye ko sala loi ko bakoma ba congolais na 71. Pourquoi nani ba ye ko inventer kombo ya Banyamulenge tango nani bisengimana na kati ya bureau ya Mobutu a initié ba loi oyo pote ba pesa bango nyonso nationalité congolaise. Alors même là voilà une autre question. Les xénophobité pour Bisengimani Bisengimana Barthélemy à Salakana na président Mobutu pendant 10 ans. Mais owana ezeli wana bisesike bandaki wana. Ah oui. Oyebi wana ba peuple congolais nanu esili wana te pona kolakisa bino ete mbanda na Mobutu bazalaki na motema ya mabe. Entre temps bana ya mboka na Congo bazalaki konyokwama misala ezate. Ba Congolais na l'époque bazairo bazali komona pasi mais mbanda na Mobutu bazali ko préférer ko kende ko lokota bato ya libanda ko ya ko pesa bango ba poste ya minene alors que ba Congolais bana ya mboka o bazalaka ko zanga misala na kati na mboka bazali ko telengana bandeko bolanda ndenge ye moko mbanda uti lisusu ko révéler ndenge nini secrétaire particulier na ye o ya yebaki même ba sekele ya mboka. Alors que azalaki mwana mboka à 100% 50 Congolais ya biso ya mboka pe 50 Congolais ya Brazzaville. Pona kolakisa bino ete lolenge kani babandaka deja kobimisa basekele ya mboka libanda pe bato nyonso to bazali zinga na biso bayebi sekele ya mboka na biso po ete bango moko nde basi batekaka mboka. Papa Botamba tiela biso lisusu ba image pona kotalisa makambo nini ngwanda na Mobutu basalaki oyo lelo bakomi kopakola bato nde bosoto pona kokoselanga bato mosusu makambo. Image s'il vous plaît Papa Botamba. Nazo révéler exemple moko na apesi yango te. Loko moninga na sali ni pendant 20 ans na service na ngai pembeni na Mobutu. Secrétaire particulier na ngai. Oyebi ete kumbo ne loko azena famille ya Loko Masengo oyo azali musicien mais oyebi azali musicien ya Congo ni ya Congo Brazzaville. Ah bon. Bongo Loko azali secrétaire nanga. Il est congolais, azali zaïrois. Ndeko na wana Loko Masengo azali ni congolais ya Brazzaville, ba tata moko mama moko. Mais le cola voilà, tikana epesa cette explication est très important. Ba tata moko mama moko. Mais pourquoi? Parce que ndeko na yaya na ye tata na bango na mama na bango moko azali congolais moko ya ngambo mosusu zaïrois. Alors oyo mosusu abinga na kamati nationalité ya tata nanga il est congolais. Loko oyo azaki secrétaire nanga ba secret nyonso na traitaki ya Mobutu loko wana azaki ye mutata ko dactylographie yango tozaki na internet loko lelo te mutu na mutu asala ye mutazaki ko simba ba secret wana nyonso esika pe mobulu eye ya wabo bandeko babolingo bino moko bowuti koyoka ndenge nini le terminator ngwanda asili ko révéler yango pe esuki kaka wana te. Bandeko na émission toutaki kosala ya liboso toyebisaki bino ete ngwanda tango akendeki kuna na ambassade ya Congo na Belgique na année 76 to 76 ngwanda tango akomaki kuna na Belgique suka na yango eloko nini yaki kosala tango bambongo ya baétudiant ya bourse ebandaki kokweya lokola mbula po ete ambassadeur afutaka baétudiant na tango wana kombo ya ambassadeur ezalaki Monsieur Inonga Lokonga. Tango ngwanda ye komona ndenge mbongo ezali kokweya ngwanda détourné mbongo ya babourse ya baétudiant pe
pe asali manevre balongoli ambassadeur ye moko atikali yo na po ayeba ndenge nini ya kobukaka mokuwa mbongo ya baétudiant kolia yango. Me bandeko po totalisa bino ete Ngbanda oyo azalaki congolais te azalaki mopaya. Tout d'abord ake kozwa conseiller spécial na ye ezalaki nani, secrétaire particulier na ye ezalaki nani, mopaya. Donc 50-50 mopaya. Po ete tango mosusu pe ezalaki mopaya 100% mais pona ko manipuler bato alobi nini ke non ya ponaki na ye pona kozala kaka congolais ya Kinshasa bon likambo te mais azalaki kaka mopaya. Et deuxième point bandeko tango yo oyebi ete ozali mwana ya mboka Ngbanda alobi ete bakongole mitema malamo bazalaki kozwa même ba Nigérien bazali koya kotanga na babourse ya mbongo ya Congo baza kotangisaka bato mosusu na babourse ya Congo kopesa bango babourse ba Nigérien ba Camerounais bato ndenge na ndenge azali koloba. Mais les mêmes moto wana soko zalaki na souci ya bato mosusu bapaya pona nini souci ya bakongole okoki kozala na yango te. Donc on préférait oyiba mbongo ya bourse ya bakongolais bana ya mboka et on préférait que ba Nigérien baya kotanga na mboka na biso na bourse ya mboka na biso alors que bourse oyo ekokaki mpe kosupporter bana ya mboka na Belgique on préférait oyiba yango pe osalela yango makambo na yo privé. Bon moni place motema mabe ya Ngbanda le terminator ezalaka bandeko koloba ezali na tina te yango tosengi ete papa Motamba tiela biso babilili boyoka makambo oyo ezali kobima na monoko ya Ngbanda emoko monoko na ngai te kasi monoko ya le terminator Ngbanda Wanvene bolanda ebongo sima tozongela masolo na biso. En tout cas, on les a tous accueillis à bras ouverts, même Nigériens. Oyo bazalaki na Otsuku. Bango nyonso bazalaki kotanga na bourse ya biso et tout. Bisengimana a étudié même Juvenal Abiyarimana. Atangi avec la bourse congolaise, zaïroise. Ya zalaki pe zaïrois. Et les Kouanande, attention, biso toyeba kite que bato wana bazali na intention mabe derrière. Donc, alors il y a eu négligence. Bandiko babolingo bino moko bouti kolanda ndenge nini Ngbanda le terminator Wanvene awuti koloba ete ba Nigérien pe ba bikolo mosusu bazalaki koya kotanga na bourse ya Congo na kati na mboka na biso et alors que ba bourse ya ba Congolais o bazalaki na Belgique a préféré ayiba mbongo ya ba Congolais oyo bazali kotanga na mbongo ya bourse ya Congo a préféré ayiba mbongo na bango mais a préféré atika bambongo oyo ezalaki kotangisa bapaya na kati na mboka na biso ba bourse na bango bomoni pona kotalisa bino ete moto oyo ndenge tolobaka ete azali étranger mais tozali koyebisa bino Ngbanda akomi na suka tolobaki ete radio Zumel 1000 ezali radio oyo liseki eza te et puis bandeko babolingo Ngbanda tango tolobaka ete nationalité na ye ezali douteuse bato mingi bandimaka te lelo Ngbanda kaka na moke liboso ezalaki yo te akolela na lisala sikoyo ye moko kaka bomoni kaka ndenge bandi kopusa na malembe ekomi yo nation ye azali moto oyo azali kote ya frontière mpona koyebisa bino ete Ngbanda position na ye ebandi te mpe Ngbanda azali mopaya donc azali moto kote ya frontière mpona kotalisa bino ete Ngbanda ayebisi bino indirectement soki bozali bato ya mayele boyeba ke Ngbanda ayaki nde koya azali mopaya boyoka oyo ye moko alobi na monoko na ye ndenge abimisi ete ye azali moto ya kote ya frontière alors que toyebi biso nyonso to ete Ngbanda abotamaki na lisala Ngbanda akoleli na lisala depuis quand lisala ezali kote ya frontière mpona koyebisa bino ete Ngbanda oyo un jour tokokanga ye na loketu alinga te tokokangela ye na loketu papa Motamba tiela biso bilili ebongo sima tolanda masolo na biso 9 voisins soki lelo na est ngayo nazoloba na wana azali motu ya ethnie ya frontière soki lelo eboye tobandi na bandeko babolingo
na banzi bouti kolanda ndenge nini Ngbanda na Mobutu pe na bato mosusu ndenge basilaki koteka mboka tout autour ya moto oyo babengaki Bisengimana Rwandais oyo bango moko bazwaka batie na kati na cerveau moteur ya mboka po ete Bisengimana nde moto azalaki kokamba nyonso. Bandeko babolingo bozali komona te lelo soki Ngbanda azali kofungola monoko lokola ngando pe azali koloba na bato ete bosala attention Barwandais bakoti na mboka. Bomoni teke bango nde moto basi babandaka lisolo ya Barwandais kala pe bango pe bato batekaka mboka kala. Bandeko tozala mayele po ete Ngbanda alingi abinisa bato dansi ya rythme na ye oyo babengaka kibolabola po ete biso pe na bozoba tokota na kati ya molongo tobanda kobina dansi na ye wana ya kibolabola. Bandeko babolingo donc koloba ete banationalité ebele oyo bango bapesaka Barwandais wana oyo babengi lelo Banyamulenge. Bandeko ezali pasi pe mawa donc koloba ete lelo soki bazali koganga ete Barwandais bakoteli biso na mboka Barwandais bakoti na mboka te banationalité oyo bango basopelaka bato oyo babengi Barwandais na ntango wana bavandaka kote ya este mais bazali na raison. Rwanda mobulu ezalaki Zaïro wana bazongi kaka na mboka na bango donc bazali Barwandais te. Bazali Barwandais te po ete Ngbanda ye moko afungoli monoko malamu. Et puis bandeko babolingo na kotalisa libino lisusu pwe moko ya makasi me na ntango oyo na pesi nanu Papa Roger Maloba po ete Papa Roger afungolela bino lisusu makambo oyo etali Barwandais oyo Ngbanda azali kofungola monoko lokola ngubu pona koloba ete Barwandais bakoteli biso na mboka nzoka nde système de jeu yango bayebaki yango depuis kala. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Kaka ndenge Papa Botamba ayebisaka biso ete Ngbanda c'est un comédien. Ngbanda azali moto oyo akoki kosakana na eboke ya bato soki bozali na esika moko asakani na esprit na bino pe bozali ko comprendre te ke Ngbanda nde moto aboti likambo kati na bino pe bobandi ko luka moto aboti likambo yo me boza koyeba te kaka Ngbanda ye moko. Bandeko babolingo ba peuple congolais bo uti ko yoka bino moko ndenge Ngbanda uti koloba. Donc koloba ete tango biso na epoki ya Zaïre tango Mobutu aza konyokola biso bakonzi ya mboka pe mosusu bazali konyonga biso Mobutu anyonga Ngbanda anyonga Saddam Hussein banyonga bato ebele bazali konyonga nzoka nde Mobutu asilaki konyonga biso lisusu na likambo oyo etali ya kopesa bato ba nationalité wenze. Donc on va être Rwandais ou bazali ko ganga lelo ba Rwandais. Donc on va être Rwandais wana bazana kati ya mboka na bango. Po ete bino nde mutu bo reconnaître ki bango. Comment expliquer mokoki ko sopela bato ba nationalité wenze boye? Yango Congo yango et comment à l'époque il y a Zaïre yango ezalaki poubelle ou bien comment? Donc koloba ete Ngbanda na Mobutu babanda na bango baje wana banda kala. Donc bazwaka penza côté ya est ko baza ko sakana ko potisa ba Rwanda ndenge balingi bani. Alors bato bazali ba intellectuel. Pourquoi bokolanda mutu lokola Ngbanda? Parce que c'était comédien lelo comme ikobota histoire ya kolobo ba Rwanda ba côté libiso na mboka. Aza koloba pe ba Rwanda ba envahir mboka. Menzo kande bino moko nde mutu bo pesa ka ba Rwanda ba nationalité wenze. Et puis bandeko ba bolingo. Na koyebisa bino lisusu point moko. Po ete Ngbanda zali kozwa bato neti bazoba.
boyebi tango bato mosusu babande ko réclamer pona likambo ya bisengimana auprès ya Mobutu. Tango Edouard Mokolo ya Pombo atomolaka mongongo azoko yebisa Mobutu ke keba moto azali Rwanda bazako talisa Mobutu ba réalité pona likambo italaki bisengimana. Boyebi eloko nini lekaka kaka le même Ngwanda wana parce que Ngwanda c'était menteur escroc. Kaka le même Ngwanda wana mutakendeki pembeni ya Mobutu po yebisa ete Mobutu sala attention tala Mokolo wa Pombo azali kolinga ko sala ke po ete yo olongola bisengimana pembeni na yo. Le même Ngwanda azalaki contre Mokolo wa Pombo azako pesa Mobutu ba ide mabe alobi ete Mobutu kemba na Mokolo wa Pombo po ete Mokolo wa Pombo babiloko azali ko sala azali kolinga nde a détourner bokonzi na yo. Mais soki otali malamu azali koloba na Mobutu bi soki otali malamu moto lokola bisengimana asali eloko te azali moto azali ko travailler malamu. Pourquoi Mokolo wa Pombo alingi kaka bisengimana yo olongola ye alors que nzoka ba Mokolo wa Pombo ba Edouard Mokolo wa Pombo ba yebaka mais Ngwanda kotela bango fiti. Heureusement que nzamba zala na Mokolo wa Pombo soki te moto lokola Ngwanda azalaka après même déjà atela Mokolo wa Pombo poison ou bien aboma Mokolo wa Pombo yango wana na babiloko wana nyonso tu Ngwanda kokaka même kokende na Congo pour travailler ensemble na ba Mokolo wa Pombo pour ayebi ete soka meki bakotia bolumbu na libanda parce que Ngwanda meka Mokolo wa Pombo na bandenge nyonso mais akoka ete engambe edo pa zalaki kale Nzamba zalaki ko batela Ngwanda lukai na bandenge nyonso akotisa na ndenge ya basongi songi ya salama makambu ndenge nyonso mais Nzambe abatela Edouard Mokolo wa Pombo yongana bozali komona tilelo azali na bomoya azali kopema mais sinon te soki pona Ngwanda alingaki alesa e sani kala sani yo babebisa alingaki alesa e poison kala lelo akomi kokosa nini ke ah non na même Edouard Mokolo wa Pombo pa yebaki yango mais Edouard Mokolo wa Pombo yokanisi azali zoba ayebi ba makambu nini bino bozali kokende koloba contre ye auprès ya Mobutu tango bango bazalaki ko discuter pona likambo ya bisengimana yo zalaki kokende kokosa kotonga Edouard Mokolo wa Pombo pa Mobutu okeba nani Mokolo wa Pombo alingi asala je moko bobani okosa kaka ba makambu bino yokanisi Ngwanda bayebi ba je na yo te yango wana bandeko ba bolingo pona kokende mosika te bolanda na bilili boyoka ye moko le Terminator ndenge alobaki mais azali kokanisa ba peuple congolais bazali bazoba azali koyeba teke double G wana yende mutalingaka beta yango epa ya Mokolo ya Pombo mais esimba te Nzamba azali monene abatela Mokolo wa Pombo ti lelo azali ko vivre soki ezalaki pona Ngwanda bandeko Mokolo wa Pombo alingaki alia poison kala po ete aluka epe kala po ete proposa déjà epa ya Mobutu asala tout po ete Mobutu asala même Mokolo wa Pombo mabe mais Mobutu alingaka pe Mokolo wa Pombo